Bonjour bana na nzambe zalinga susu moko ya Sentinelle mwana musala na tata nzambe kombo nange ezali se ya Maria pona ba oba kotalanga pona mbala liboso nazali mwana musala na nzambe nazali kosala musala na nzambe na nzela na YouTube boye malamu pona yo moto kotalanga pona mbala liboso tikete to bondela papa nzambe. Merci Père de gloire papa na tondi rotondi Seigneur notre Dieu kembolo ni okoma Saint Jésus ngi pana papa. Merci papa pour na pema na pomo pesi na ngai pour na batunyo surtout ba kozo okazo kotala message au vidéo o nzambe papa yo za contrôle ya oisika nzambe za contrôle na ngai ngana loba te nzambe na lola yo loba nzambe na eza yo loba kat na ngai pona ko ba ko partager message au pesa ki na ngai na commission nzambe tata nzambe mwana nzambe mo santo lokumu nusu masanje zonge pana papa zala alpha omega nzambe zala le bandel pe na soka nzambe osala to mona bolamu nayo na sengi na kombo na tata pe na mwana Pena Molimo Santo. Amen. Bonjour, bonsoir. Pourquoi elamu, tongo elamu, après-midi elamu, butu elamu, place nous toko occasion ko ba kotala message o. Ezalenga mwana musala na tata nzambe na kombo ya Maria. Na yesu suko kabwana bino lelo message na nzambe o ezali bolamu na tata. Message alelo ezali na kati na ndoto. Message yango bandaki na ndoto ti eyeko ya na kati na physique. Message o ezali boye. Na bandaki kolota tozo kotambala moko na message oyo ezali message oyo bolam papa pesinga pona koyeba kolakisa biso ba révélation makambo oyo toyebi te na bandaki kolota mingi message bande na kati na ndoto tia kokoma na physique na bandaki kolota mingi nazobungisa mbongo nazolota mingi nazobungisa mbongo nazolota mingi nazobungisa mbongo ekoma ko enquêter ngai makasi ekoma penda ko enquêter ngai makasi sikolele yeko koma na mois de na 8e mois awa na août na partir à le 13 août le 13 août et bandoto wana na lotaki yango mingi penza na ebite plus de 15 ou plus de 20 fois on azolota bandoto nazobongisa nazali kobungisa mbongo excusez ngai peut-être oyo pe mutozali nazofunga la parenthèse peut-être yo mutozali kotalanga ozali pe na problème on loto kozobungisa mbongo ozali kobungisa sac na ozobungisa mbongo mais tala bolamu lelo papa sali ngolu pona koyeba kolakisa biso nini tokoki kosala pote ezala protéger nazali mutu lokola bino pe bozali kotalanga tovandi na stena mo biso nyoso to sala ka misala po to gagner quelque chose oyo kolesa biso oyo ko permettre biso pona ba besoin na biso nga nazali kolota mi nazali kobungisa mbongo na kobungisa mbongo ande koma ko enquêter nga mingi to komi na mois d'août na année oyo na 8e mois na année oyo à partir ba les 12 les 13 na semaine wana na loti ndoto na plus de 3 ou 4 fois na mois d'août oyo ya année oyo tozali et na loti bongolea na lamuki na ba le 13 wana na lamuki donc donc tout chaque nga pena makasi style na lamuki na kati na ndoto wana et nazalaki un peu révolté mais pourquoi nazo sambela pona mbongo ebunga kate pourquoi nazo continuer toujours ba ndoto ezali ko continuer toujours ba mbongo nange ezali kobunga et nazwaki révolte na lamuka ki pena na révolte na sena pongi na sena ndoto nazalaki penda très révolté et na telemi na mbeto ndebiso nto lamuka na telemi na mbeto et na vandi na mbeto na kitisi makolo na mbeto wana na lamuki na kitisi makolo nazaki penda très révolté le na lamuki na kati na ndoto wana bola ndanga malamu za kaka bolamu na papa oya pesi biso na ba kokabwana bana nzambe parce que moko bemi balemi sat na sena mo pe bazali na problème onga nazali kolota ya kobongisa mbongo to yeba ndeni ya ko résoudre ngo to yeba ndeni ya ko fixer yango o bolamu papa la kisaki ngai papa na nezali nzambe e na lamuki na sena ndoto na très révolté na kitisi makona sele na kitisi makona se na bimi na chambre te na vandika likolo ambeto me makona ngeza na se na bandi ko se poser ba question bongo siko ngana lota kaka ndoto nazobungisa mbongo nazali mosali na nzambe na bondelaka pe pona bato nzamba ayandolaka ba prière wana ona bondelaka pe pona bato bola nanga malamu na binzambe nazosambela pona ndoto okosambela pona ndoto toujours continuer siko elakisini mbala moko esprit bandi koloba na ngai esprit koloba na ngai peut-être yo talanga mbala liboso ko tuna esprit loba na ondengene esprit kati na ngai tanga na vandi kati na to vandi ensemble bokoyoka te esprit bandi koloba na ngai nzamba za malamu nzamba azali ko permettre makambo mingi ekwelanga moko po ayeba ko expliquer nga bien po tena pesa bana na ye message po tena ba ko partager o ba révélation bombami na kati nango elongo na bana elongo na bino bana na ye
Et na lamuki na vandi na bandi ko me poser ba question na zalaki penza très révolté kati na ngai na se na ndoto ale na lamuki. Mbala moko na bandi ko me poser ba question. Mais ndeni nazali ko bondela nzambe pona problème na nga o nazali ko lota toujours mbongo zali ko bunga mbongo zali ko bunga mbongo. Mais o eza au juste ezali nini? Nzoka te na fuzo fungula parenthèse. Nzoka te nzambe a permetaki nazwaka bandoto wana ba message wana pona nini aya ko révéler ngeloko nini bomba na kati wana. Eza pona bolamu na mwana na nzambe, eza pona bolamu na mutu moko kozoka zo kotala video o nini oyebi ko nini kokoka kosala après koyoka révélation o nzambe apesi biso pona yoba ko bondela pona problème na yo. Eza kaka pona kobungisa mbongo te ezali na ba problème ebele tozali kokende nango. Kolota kobungisa mbongo siko nazaki révolté le na lamuki na telemi na vandi na mbetu makonase na très révolté nazalaki na kanda ani na kanda na kati na molimo nde nazali ko bondela likambo ezali ko sila te nde nazali ko prier pour na prière o ndoto nazoko bungisa mbongo ndoto ozali ko continuer nga moko na biso ki nazali ko lota ndoto ezali ko répéter nzambe akolobelanga akorevelenga quelque chose mais mokolwana na lamuki nazalaki révolté pe nazalaki na kanda kati na ngai mais ndoto ezokende te ndenge ni tata nzambe nazo sambela pona likambo okolota mbongo ezobunga nene mbongo ndoto ezokende te zalika akuya ele nazalaki révolté nzambe asalaki na ndenge wana porte ye moko abanda ko expliquer ngai na vandi na mbetu na bandi koloba le na sesi koloba bongo na yoki mulimo zali koloba kati na ngai esprit bandi ko expliquer ngai bola nanga malamu ezali po te sunga yo po te sunga ngai ata mwana nzambe moko akozwa message ezali po molamu na yo pe po na bolamu na ngai esiko le na esprit bandi ko espisa ngai boy bola nanga malamu esprit bandi koloba na ngai bo bomoni bino no sotu ba na nzambe oyo bozana bambongo na bino yo zali kolota mbongo zali kobunga mbongo zali kobunga yo oyebi nini po sala po te mbongo na webunga lisusu te wana nazali ko répondre na kati na molimo ndepe nazali kozwa message na molimo nazo répondre donc tazo sola na esprit alobi na ngai pona mbongo na webunga te pona ba mbongo parce que ezali avertissement nyoso tu mingi nga na lota kale bandaka na bandoto ekomela nga tina vie réelle po ezali avertissement nzamba banda koloba na ngai ke non na pe ba ko préparer pona mwa musolo o nazana ngona maboko moyina yiba yango te ekokozala moyina ko yiba yango bien motu physique ba ko ya pa yibi yango siko esprit bandi koloba na ngai ozali musali na nzambe ozana mbongo na maboko mais mbongo na yo ezalaki protéger te nga na yebaki te ke mbongo na ngezaki protéger te alobi na nga oza musali na nzambe ozali ko sambela pona mbongo na yo mais mbongo na yo ezalaki protéger te pona mbongo na yo ezala protéger bola na nga malamu pona mbongo na yo ezala protéger luka musali moko na nzambe oyo yo komona kuna na nzela na YouTube avandi na mboka luka musali moko na nzambe oyo motema na yo kobeta pona ye longola quelque chose pesa mutu benga mutu wana senga kombo na ye zwa mbongo na yo fute pa ya mutu pesa mutu wana ezala lokola likabo pona eba ko couvrir mbongo na yo pona ko eba ko peta protection ya mbongo na yo eza boye mesiko bato baza kuna na besikolo ngana ko yeba mutu malamu ndenge nini mbala moko na lobika ka nzambe yo moko lakisanga mutu mbala moko pe esili wana alakisi ngai mutu nana komona na YouTube esuki kaka wana te akei lisusu mulimo za ko continue toujours koloba na ngai bino nyoso tu bana na nzambe bokanisa te ke bino nyoso tu bozali wana bozali musali na nzambe yo za musali na nzambe me problème na yo mususu poza nango po tesila il faut o contacter muninga na yo mususu musali na nzambe abonde la pona problème na yo boye ba ko travailler bino nyoso tu bana na nzambe bozali tozana ba prophète tozali na ba pasteur tozali na ba chantre tozali na zolo ba oya ba vrai ba sali oya vrai na zolo ba sala lokuta te tozana ba prophète bozali na ba évêque bozali na ba potre bozali na ba sakoli bozali bino moko boye ba ministère nyusu toza na kati na ba église bino nyusu to bozali na ba problème moko na bino bozana ba problème pourquoi bino bo contacta faut boye ba ko voilà boye ba ko travailler en connexion peut-être ozali na likambo na moko boye ozali ko tungisa bana na nzambe mingi bazana ba problème
basali na nzambe mingi bazana ba problème ezali ko tourmenter bango, ba problème ezali ko tungisa bango, mais bazali enfermé ko bunda na ba problème na bango moko, bazali ko yoka soni pona koloba, bazali ko yoka soni pona ko contacter muninga mususu musali na nzambe abondela pona ye. Nzambe alobi na ngai boy, molimo alobi na ngai boy, biso nyonso tu ba vrai bana na nzambe, ba vrai basali na nzambe, to ba ko travailler en connexion na problème oyo zanango ko bomba yo moko te. Nzambe atie muninga mususu apese likabo mususu pona te abondela pona yo. Nzambe apesi mutu na mutu makabo na ye, nzambe apesi mutu na mutu grâce moko boy apote abondela pona problème na yo. Koyoka soni te muninga na ngai, koyoka soni te frère na ngai, yo za bengami pasteur, obengami apôtre, obengami servante, obengami prophète, obengami mosakoli, obengami nani koyoka soni te. Molimo lobi na ngai mingi kati na biso tozana ba problème, tozali koyoka soni tozoko kufa na ba problème na biso moko. Basali na nzambe bele bazana ba problème na sena moyo. Pote problème ata osambeli nango ozomona problème ezali kosila te. Benga muninga na o mususu musali na nzambe oyo nzambe akotiona kati na motema abondela pona yo problème wana oza nango kosila. Tala bolamu na nzambe. Nzamba bandelinga kati na ndoto ayeko bimisela ngango nini nyoso to ezalaki ona pote afungola nga révélation oyo, pote afungola nga mabomba mi oyo ekosunga yo pe kosunga ngai. Kolanda grade na oza nango te musali na nzambe, kolanda grade na oza nango te servante de Dieu, kolanda grade na oza nango te prophète, bayebi ke ozali prophète, ozali pasteur munene, ozali apôtre munene, ozali évêque munene, ozali docteur munene na kati ni loba, ozali chantre munene, batu bayebe monda te, ozali kokufa na kati na likambo moko, kokufa na likambo na yo moko te, kominyo kama na kati na mutema na yo moko te na problème oza nango, kominyo kama na kati na mutema na yo moko te na likambo oza na kati na libota na ndako na santé na famille na finance na nyoso tu na ba aspect nyoso tu bana na nzambe bazana ba problème ebele ba mikangami bazali ko bunda na ba problème na bango moko. Mais nzamba tie mutu moko quelque part kotala grade na ote, kotala mutu wana azali mukie be azali munene te be azali mosakoli kaka ya pamba bwabimi soki oyo nzamba tie na kati na mutema benga nzamba lobi to travailler en connexion basali nyoso tu ya nzambe ya solo na zolo baba oyo lokuta te parce que Saint Esprit azali na kolakisa yo. To travailler en connexion bana na nzambe mingi bazali ko okomona pe neti nga nazalaki na kati na problème oyo nazo partager na biloba na nzambe mais mutu moko te kayeba ke nazali ko bunda na problème moko kiboke no nazali ko lota toujours mbongo na ngezali ko bunga mbongo na ngezali ko bunga mutu moko ta yebaki mais na sambela ka pe pona bato. Tout comme yo sambela ka pe pona bato ozali pe na point mususu place komi faible place likambo na yo ozali ko bondela nango ozali ko sila te contacter mutu moko senga nzambe ala kisa senga Saint Esprit nzambe na problème nanga on azali ko sambela mais problème nazali ko zwa résultat te nani po akoki ko sambela ponanga nzambe atie biso nyo surtout to mi sungana to mi travailler en collaboration soki ozana likambo yake pa nanga na ko prier pona yo ngai pe soki nazana likambo na ke pa na yo na prier na yepa na obondeli pona ngai nzambe alakisa kinga na tuni siko nzambe na sala nini nzambe alobi molimo lobi na ngai zwa mbongo na yo longola mbongo na kati na mbongo za nango luka musali moko kuna na YouTube azana mboka na yo Congo pe zwa quelque chose tindala yebisa e problème na yo yebisa bo yebisa ka basali na nzambe mususu ba problème oyo bino boza nango bandeko na ngai pote babo na nzela ya mutu wana nzambe ko yeba ko protéger yo na nzela lipamboli ya mutu wana nzambe ko yeba ko kangula yo na nzela lipamboli ya prière ya mutu wana nzambe ko guérir malade na yo na nzela ya prière ya mutu wana nzambe ko yeba ko bimisa na kati na mabe wana oyo bolamu na nzambe papa pesinga pote na partager na bino. Bobenga ya bafote botu na Saint Esprit ngana zalaki na binzambe bato bazebele kuna na Congo démocratique bafope bazali kuna na banganga na bato miyibi baza kuna nzambe nani Saint Esprit la kisinga clairement na koti na YouTube na monika ka mutu mbala moko mutango molimo zolo bananga mutango yeyo benga ye luka contact na zui téléphone na zui contact mutu na YouTube na longoli mbongo na zalaki nango na bonde na zui na tindi na expliquer na banda kolota bo na banda kolota boy. Et ce qui kaka wana te nzamba lobi nini mutu wana ona lakisa kiyo oyo tindeli quelque chose nzambe ne mutapamboli mutu wana nzela na ngai
mwana na ye wana musali na ye wana azalaki na problème musali na ye wana nzambe ayebi ke non musali wana azalaki na nzala mais peut-être azangaki biloko kolia azangaki finance azangaki quelque chose na maboko mais na nzela na molio mosantu nzambe apamboli mwana musali na ye wana na nzela na ngai ngape nazali musali na nzambe mais nazalaki na problème banda ko déranger ngai nzambe moko utiliser ngai po tale aipesa ngai révélation oyo alobi na ngai bino biso nyonso tu bana na nzambe bele basali na nzambe bazana ba problème bazali ko kufa nango na kati na mitema bokende pa bandeko mususu na bino basali na nzambe ba prier po na ba problème na bino bokozwa solution bokozwa kimia place porte kangama ki pona koyoka ko banga grade na oteke no église mo ba yebi ngai peut-être bakotinde pas ancien kende pas ancien wana zwa quelque chose futa pese pas ancien o nyusu nzamba kotia na motema na ye a te pona kosenga mutu mbongo na ye a te pona koyebisa bino bo pese bambongo na boni pas n'importe qui mais soki oza na problème ozali komona ke problème nona yo moko bondeli nango problème ezali ko silate senga na nzambe tata nzambe tindange pa ya nani nzamba ko lakso de pa laksaki ngai en na benga ki musali na nzambe wana za na mboka Congo na soli na telefone na yebisi bandoto na ngani sotu pe na yebisi o molimo lobi na ngana tongo le même jour wana na sala alobi mama problème ezate to bondela et na zwa ki pe quelque chose na kena wester nyo na tindi et abondeli pona nga banda bondela ki pona ngai pona makamba ya mbongo na ngeza la protéger bandoto wana ezo ya lisusu te sili et mutema na nga e komaki na kimia tala bolamu na nzambe yo mutoza na maladi mokobo ozana ba problème ebele bana na nzambe bazana ba problème ebele ba pasteur ba ancien ba frère na kati l'église ba sœur na kati l'église ba prophète ba chantre na kati na corps de Christ bato nyonso tu bato ebele bazana ba problème bo partager ba problème na bana basali na nzambe ya solo ko kanga likambo na yo mokote na nzela ya prière na ngai nzamba ko bikisa yo na nzela ya prière na yo mutu zali kotala nga soko zali mwana nzambe ozali musala na nzambe to tala ba gradité na gafuna benga yo ndenge nga pe na sala ki batindi nga kende pa ya mutu wana bondela pona yo na kendaki parce que na yo ki o nzamba lobi na ngai le nzamba zali koloba na biso makambo to obéir ngo et nzambe ayoko sala protection ya mbongo na ngai nzambe akosala protection ya likambo na yo nzambe akoguérir na likambo na yo peut-être que vous avez un problème de santé, peut-être que vous avez un problème de kobota, peut-être que vous avez un problème de kimia, olala kamala mute, peut-être que vous avez un problème de babundisa kona bandoki, babundisa kona bademo, luka mutu, senga na molio mo santo, yo moko bonde problème na liko silate, senga molio mo santo, a oyo ko mona na kati na nzela na YouTube, ba vidéo pe yango zali koleka na ba YouTube, oyo nzamba ko tia mosali na nzamba ko mona na kati na nzela na YouTube. Oyo nzamba kotia na mutu benga mutu wana yebisa ye abonde la pona yo okozwa solution na likambo na yo okozwa kimia na likambo na yo bokanga mate kimia nzamba lobi to travailler en network to travailler en collaboration ba vrai basali na ye ba vrai basali na nzambe ba na nzambe nyoso tu ba travailler en collaboration. Et ce qui kakawana te après ça molimo bandi ko laksanga abina kawana mususu na kaya bato mabe bato wana ba travailler en collaboration pourquoi pas bino pe bana na nzambe ya solo basali na nzambe ya solo boko travailler en collaboration te pourquoi ce qui nga na problème na koyepa na yo bosu tukate boka mwate un jour ngai pe o nazali koloba na bino nazali mosakoli nazali mosali na nzambe nazali mwana mosali na nzambe na kobenga na téléphone papa pasteur, maman pasteur, apôtre, bonde la pona ngai. Oh ma, bola mon papa pisse na kabana bino. To travailler en collaboration, ba vrai o nzamba benga bango na kombo ke no tellement sala musala na ngai. Ezali ba o te bazana na kati ba tondi pe kuna na kati ba loura visa pona ko tonti mabumu na bango na zolo bela bato na nazali koloba les vrais serviteurs de Dieu. O nzamba tindi ba kati na bilanga na po te basalela ye. Oizalaki bolamu na nzambe pa pesenga pona mukona lelo na kansana suki awa nzambe na lola zwa lokumu et nazo kota na deuxième message oizali et ezalaki le 11/9 mois 2020 na yoki oizali message prophétique ezali message ezali parole de connaissance bolimbisanga message prophétique ezali parole de connaissance nzambe alobelinga mulimo lobelinga ngona lingala
kozanga basakoli ezali kokufa. Nayoki molimo lobi na ngai le 11/9 mois 2020. Kozanga basakoli ezali kokufa. Après na lobi kozanga basakoli ezali ndenge le na lamuki na bandi ko poser ba question comme d'habitude. Kozanga basakoli ezali ndenge nini? E molimo ndenge salaka na ngai bandi ko expliquer ngai. Basakoli bazali partout. Nzamba zoloba n'importe qui. Azali koloba na n'importe qui oya lingi. Na bana na ye oya lingi. Nazali ko fungola parenthèse moke nana. Nzamba ko telemisa mosakoli moko po balobi nanga kozanga basakoli ezali kokufa. Nzamba lingi akoki ko telemisa mosakoli moko po aloba pendant une semaine. Après ça asuki na. Nzamba ko pesa mission kaka ya une semaine. Nzamba ko pesa mission ya 1 mois. Nzamba ko pesa mission ya une année. Nzamba ko pesa mission ya 2 ans, 3 ans, 4 ans. Boko mona nzamba ko telemisa mutu moko boy pendant une période de temps pe mutu wana limwe. Boka mwate nzamba zali ko sana ndenge bele. Nzamba kozwa mosakoli mususu akobanda na ye prophète mususu akobanda na ye banda ki mwana muketi yake ndiko kufa. Nzamba koko banda na mutu mususu akoko travailler pendant 2 ans, akoko travailler pendant une année, akoko travailler pendant une semaine. Mutu oya lingi. Nzamba koko travailler pendant des années. Nzamba koko travailler pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend ya time oyo nzambe yemo kwa tie pour travailler na yo musakoli. Et bana na nzambe bazali mingi basa nzamba telemisi basakole bele bo telema boloba ba message nzamba zali kopesa bino mingi bavandi na bandako bazali basakoli oyo pona kati na communauté bazali basakoli oyo pona kati na famille na ye pona quartier na ye pona musala na ye nzamba ko kopesa tam susu ba message kaka pona kati environnement oyo vandi. Nzamba ko bimisa basakoli mususu pona monde entier. Nzamba ko bimisa basakoli mususu kaka pona pays na yo. Yo lo ba alaksa ko makam kaka pona pays na yo. Alaksa ko makam kaka pona communauté na yo. Nzamba ko bimisa mosakoli mususu alaksa makam kaka pona na famille na yo. Donc pona tout entourage na yo. Nzamba bimisio na kati na libota wana pona kaka opesa ka ba message, apesa ka yo ba message, ote ya ka libota na yo. Olesa ka communauté na yo. Olesa ka ba message zali ko pesa na yo, okabola ngo epai na batu nyoso tu. Nzamba ko tia mosakoli mususu akokotemisa mosakoli mususu pona monde entier pona ba pays pona ba continent ba différents continents mususu akopesa kaka pona communauté na yo misusu ba telemisi bino na kati ba famille bo pesa ba message on nzamba ali ko pesa na bino pona ba famille na bino me bozali ko banga bo telema nzamba lobi kozanga basakoli zali kokufa bo pesa ba message nzamba zali ko pesa bino bozali ko bomba ngo pona nini. Nzamba koko temiso kaka une semaine apesa ba message akopesa ba message papa pendant une semaine bimisa yango ko banga te soko zali na ko banga 5 ans nguya molio mosanto Bible lobi na biso na tango na suka nzamba lobi akosopa molimo ne pa ya batu nyoso tu yo mutu ozali mosakoli ozali na ko banga ti lelo nzamba zali ko pesa ba message ebele ozotala nga po yebi ba message ni nzamba pesa ko pona batu ba message ni nzamba pesa ko pona mboka na yo ba message ni nzamba pesa pona communauté na yo ko bomba ba message wana te loba yango senga molio mosanto atelemisa yo senga molio mosanto apesa yo makasi okoyoka moto na molio mosanto ko pena na kati na yo donc ekotika na kimete skino olo ba message wana. Soko koyoka moto ya molio mosati na kati de kozali ko tia mal à l'aise oloba telema loba ezali c'est Dieu qui t'envoie de parler nzambe mutazali ko poussa o telema oloba message o ya pesio le nzamba pesa ka message ezalaka pona mutu moko te ezali pona bisonyo surtout soki ezali message yanga privé akoloba na ngai moko privé mais soki message ezali pona batu nyo surtout pona libota na yo pona communauté na yo mon frère ma sœur telema ko bomba message wana te loba yo muto zali kozwa ba message na nzambe ti lelo zali ko bomba telema senga na molio mosanto asunga yo telema panza ba message wana molimo lobi na ngai kozanga basakoli kozanga ba prophète ezali kokufa prophète azali muto amonaka na musika prophète azali muto azwaka ba message pa na nzamba yeko pesa na kati na église ayeko pesa na kati na mboka prophète azali muto amonaka na musika ler munduke ezali koya ler ba ennemi bazali koya ko attaquer prophète le azali komo yango ngana lelo ngana azali sentinelle azali muto amonaka na musika ler mabe ezali koya akoyebisa batu na kati na ndako dandemi batu bazali 2 km bazali koya ko attaquer biso bino koyeba ko telema pona koyeba ko simba pe bibundeli na bino basakoli botelema oyo yebi ko zali na dona likaba mosakoli nzamba zali ko pesa ba message pona o partager na bana nzambe telema panza message wana telema pesa message wana
kokamwa te soki nzambe abengi oka mpona une semaine sala mosala ya une semaine nzambe ye moko akotika yo ye moko ayebi nzambe atravaka na bandenge ebele mpe azali koloba na biso na bandenge ebele baprofete mosusu basala pendant une année epesa abimi pendant une année esili abimi pendant 6 mois esili nzambe aza bongo nzambe na lelo asunga biso mpe asunga bino tika ete bolamu na nzambe oyo esunga motu moko soki yo moto ozwaka bamessage na nzambe e ozali kobomba yango kobomba te telema kozanga basakoli na kati na mboka ezali kokufa kozanga basakoli na kati na famille na kati na communauté na kati na pays na mokili ase ezali kokufa ndenge nini bokoyeba ozali koya yo moto zana likabo wana nzamba azali kolakso pona famille na yo pona bana na yo pona communauté na pona pays na yo pona continent na yo pona église na yo pona monde entier telema sala musala wana kobanga eloko moko te ata na kati na nzela telema banda kopesa message ngana bandaki message na ngana balabala na mboka na Manchester na bandaki mo na ville na Piccadilly ngai moko na banda kopesa ba message nazo pesa ba message ba o bazwaki ba o bafingaki ngai mais moto wana le repelaki kati na ngai na vandaki te na telemaki moto wana banda ko telemisa ngai na bimi na ke na sena malili na Piccadilly na mboka na Manchester na bandi ko prêcher liloba na nzambe nzambe na lelo asunga bana na ye nzambe asunga moto ali kotala ngai nzambe asunga corps de Christ o ezali yo ezali ngai nzambe asunga tempelo nzoto na ezali temple ya molimo santo soki ozwi message pa ya tata telema kende ko partager message o nazalaki nango partager na bino lelo yango nzambe na lazwa lokumu tika tobandaki na ye pe to kangama na ye to na kanga pe prière na ye Père éternel des armées, papa na peso merci. Merci pour na bolamu pesi na biso nzambe na yeko partager na bana na yo. Nzambe sunga bana na yo. Molio mosantu sunga moto nyo suto akoyoka message oyo. Nzambe to mikitisi pa na yo. Moto moko akokate Père éternel. Yo tie ba don na bato nyo surtout ba don différents nzambe. Merci na révélation o révélé biso. Abiso pe basal na nzambe. To lukaka pe baninga na biso bandeko na biso ba bondela ka pe pona biso na ba problème otoza nango. Na commission nzambe na Kembo, na commission nzambe na Israël, na commission nzambe le Dieu tout puissant, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Kembo loku masange zonge pa na yo. Amen, 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 amen. Bye, 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 bye.